Mbote lisusu bandeko langa bino bandeko oyangai dimanche 30 août 2020 masolo na député cadre oyo toyaka kosala ba échange cadre oyo bino bolobi biso pe tolobi cadre oyo toswana kate mais tosololaka cadre oyo soki moko akwei to relever ye na bolingo nyonso masolo na député parallélisme des formes et des compétences biso moko nde tobebisa lokumu na image mboka na biso contenu ya bizaleli na biso biso moko tobongisa yango eza pamba te bomoni tolanse ka mwa sondage bol yebisa biso l'homme le plus populaire totielaki bino bafoule bose defoule totieli bino bafoule bose defoule eza malamu faut laisser tout le monde s'exprimer toye kozwa o tolobaki ya basali na nzambe tosalaki yango mpona kocreye bapolémique te ezaka mpona basali na nzambe batire leçon quelque part se mettre en cause komitala koloba bato bazoloba ndenge bomona kaka ndenge wana lokola théâtre te lelo toza dimanche Kinshasa kopela moto na babafle na ba musique na banini na banini oui mais il ne faut pas un jour baloba na yo ke je ne vous ai jamais connu mbote na pasteur David Mulengela kuna na mwana ditu lelo nazaki na posa ya kopesa mbote na pasteur mususu naji posa ya kopesa mbote na apôtre Bumba ya nzambe ya sikatende na ebite pona nini me posa kaka na pesa yembote na pesa bandeko ya église ya Mangembo na Londres mbote pasteur Oji Zwambote bisika ozali na mama pasteur to salaki mwa sondage wana bandeko nanga eza ya ke basali ba miti en cause. Je ne connais aucune génération dans la Bible oh ba vrai bazalaka etuluku na ebite bazalaka isolé. Ce sont des cas rares. Peut-être côté ya ba politicien tango to koma na ba message na bino to koyeba ndenge nini boko kanisa. Et moi sondage wana zo pousser pe biso peuple pe total akabato ango total akabango deux fois bande konanga pas d'évangile pas de prédication pas de religion si l'amour n'existe pas pas de politique si l'homme n'est pas au centre de tout. So jamoni politique ya ko bomaga batu ko tshela batu ba poison ko zwaga manduki ko kenako boma batu ça ce n'est plus la politique za kindoki yango na lobi na bino chaque fois qu'un politologue alors un vrai azomona politique est comme considéré comme une poubelle boyebi combien faculté ya sciences sociales donc baza confronté na problème ya komona que batu bakendaka kuna batu bakenda ko sala politique ezaka batu ba rata na vie batu ba échoua nazo pesa mbote na archange na bango Jacob Niemba Suga mon prof de Sciences Po. La politique c'est un art. Pour que boya nalobaka les politologues bazaka un esprit tango zoka ba juriste bazoloba l'esprit la lettre bango baza dans la lettre surtout ba pénaliste mobeko elobi muto abeti mbata etumbu na ye yango mobeko elobi ba yibi muto ayibi etumbu na ye yango il n'y a pas le temps de réfléchir sur le pourquoi de l'acte. Et c'est ce qui crée des fois bah, crime aussi. Je vais parler
la criminalité au lieu de parler de crime. Parce que crime, eza oyo etongama na batu. Batu nde basalaka crime. Raoul Kenge Zolo Bananga lobi Christian de Best a lobi que jamais crime ekoti ko salema na mutu moko. Et salema ka en interaction. Mbote na bandeko tu bakolananga kuna na lwebo. Mikolo boko sepelisanga mingi pona ba message na bino. Bao bakolananga na riwara. Bazolo ba message na biso tozo tinda ozozo yango te. Moko bozo tinda ngo na fourchette te. Parce que message eza ebele. Mbote na mampinga makasi na Maroc. Kuna blague ezate. Na kopesa mbote na bao bakolanda biso na mwana ditu na Sed Media. Bino bandeko nanga bokolanda biso na Luputa bozwa bambote. Lobi bandeko nangai bajimo o babomaki o batumbaki bakundami. Ezaki consternation à kosakanate surtout par mama ya bana. Abota bana na ye mukolo moko. Bana wana pe bake mukolo moko. Na condition moko. Lié par le sort. On a lobaka na ba Congolais ndenge tozaboye. Totika kosoa na ya pamba. Totika tribalisme. Totika kofingana. Parce que nous sommes unis par le sort. Ndengo yokaka ke muyaka moko afingisa ba yaka nyoso. Nazo zwango na ndenge peut-être bato bako kanisela te pas par rapport au propos ya vienanga Gabriel Mokia. Ezaya ke Congolais moko afingisa ba Congolais nyoso que nous sommes. Parce que yé a se comporta kalokola wayamba barbare biso nyoso. Parce que Congolais moko wana aza escroc ce que pèse loko et comment na destination te. Comment il n'y a pas de confiance. Pour que tu revenir dans ma confiance soit entre biso bande konanga biso moko. Biso moko kaka. Ce qui biso moko tozui responsabilité wana te que to relever mboka na biso na niveau nyonso biso nyonso tokozala par terre parce que nous sommes unis par les sorts. C'est l'hymne national de mon pays qui le dit. Bandeko wana bakufi na ba condition wana bakundami. Est-ce que tosuki bakundika kesidi? Presque 18 personnes baza interpellé baza na matadi o bazo lobake nde bango parce que pona oloba na mutuke ezaye il faut justice et si li sa banquette nango parce que ce que si na enquête batindi bango na tribunal ce qui tribunal a lobby eza bango wana nde to lobby eza bango parce que na ba action ndengo wana ba innocent pe bazwa maka bakota la kelo ngiboye oyo ekozanga yete nzoka nde ye azalaki na yepete bayebaka criminel tene longi. Ce n'est pas parce que muto azoka ndo tali au lobby oyo azaka criminel. Eza biloko batu musu batia biso na mitu ya ke okoyeba criminel na zolo okoyeba criminel ayeba na kana matoi c'est qu'il faut. Criminel ayeba na kandenge wana te. Eza pena criminel ya mbota mate. Eza pena quartier ya ba criminel te. Boyebi ke lobby na kenda ko luka ba personne avec handicap, ba yebisa kinga ke bazola la libanda quelque part. Na ke ba heure moko boye. Natali na moni bango te na ba ko luka na zo baluka na kuti moko na bango. Na lobby na uti place wana lobaki. Bozate te tozo te kanan. OK, yo mto lobaki na nga 20h de ke bozala kawana. Toza heure ni 20h na yi. Boyebaki ke na koya boyebaki te.
mbala moko na mona ka mutu kananga ba yeba zingi yang via yoko tika biso boete biso to ba shega gombe na tika liwana na zota mais tangu bana mibali wana ba koloba vous sentez que batu bazana posa ya kozala batu lokola batu nyos. C'est comme ça que j'ai toujours dit Nzambe na habité après sa biso possibilité ya ko réintégrer bateau. Je commence à comprendre Jean-Jacques Rousseau aloba que mutu abota makana ye malamu environnement monde nde salakaya comme mutu mabe. Et j'ai compris. To solo lina bana mibali wana bazora la te histoire alobi ndeko Eliezer biso awa baboma biso na opération boye biso bakanga biso batia biso na ba mai batia biso na ba sac tout ce que vous voulez. Combien de fois nous sommes arrêtés sans comprendre pona nini moko azolo ba wana azalaki lokola leader na bango alobi alongwanda kwa la de 10 ans alongwa pona nini parce que papa azali ko betanga mabe na lobi lelo zana bana combien alobi azana bana 3 na lobi soki siko moni ya yo mwana wana bien que déjà bazana balabala alongwe pe akena balabala mususu yo koloba ndenge nini alobi ngana betaka bango te na lobi non. Il faut comprendre que même tant que parents zo beta mwana s'il arrivait que parents beta mwana ako beta mwana parce que ayini était. Mais pourquoi Dieu nous sanctionne? Pona nzambe pona nini nzambe yemoko nzamba amawawana a sanctionnaka bana na ye. Yango bande konanga je n'ai cessé de revenir sur ça. Mwana komi na âge à puberté nzoto ezali ko se développer yo wana oh mwana te oh mwana vous perdez l'enfant à cet âge là. Tangu to sololi bande konanga na bana mai wana muke batondi wana bakomaki soki 30 soki combien. Natali na kati na bango na lobi mutu amabaza te. Animé par les mêmes soucis. Bamsu bazoloba âge tozana ngo tokoyiba lisusu te. Parce que tu comme ba responsable. Mais musala kaka to sala musala to zala pe lokola batu nyonso. Mais ba mususu même oyo ba monana ki ba yibaka. Mais vous sentez que chacun exprime on peut comprendre pourquoi mutu wana yibaka. Bande konanga. C'est notre pays, nous sommes unis par les sorts. Tobongisa à travers bolingo. Tiango na koloba ba pasteur bazwa kamwa sondage wana mabete ba politicien tango susu tozo bana makamba ba politicien bozwa ngo mabete nazo kene musika te parce que ezaka jour na bino ezaka ka introduction kobo sanate pesa moninga esengo toza dimanche toko tutuka awa toko yembela yawe toko pesa ba offrande toko sala nyonso toko prophétiser. Mais comment nous traitons nos semblables? Totala kaba oto kokana na bango ndenge nini? Namonaka oyebi batu ngana zwaka lokola batu bazaka ba incrédule ndenge ba lobaka. Batu oyo bazalaka penza na lobia. Batu ya modèle one ezamutu azo sentir que il n'a pas d'amour. Il ne pose pas les actes. Atana muke il y a cause à lango asekisa moninga na ye. Mais prière yem to liboso. Vois ici kauka. Frère, nazaki na jeune, nazaki na 40 jours, nazaki. Oui. Personne n'aura les saluts parce que il a jeûné autant de fois. On jeûne pour soi-même. Ozana likamuna yo. Allez. OK, on mi sopeli nini. OK, on mi bambina se. O sambeli nzamboli. Eza makambu oyo ngana mona kite na prière ya grâce oba organiza ki pona veka. Ozo mona elunya batu bazana problème te. Bagenda ina baonga batika bakeni. Même veka yemoko place azalaki ata soki akomaki lettre ya kopesa bango merci veka aza politique. Place azalaki azotala lobi oyo azana mawananga te. Masolo na de pitié. Ouais, maman Yvette Kimbuta
azawa na sumap pona likambo ya faux en écriture pona makambo ya lupango tolobake ayibaki lupango wana tokoloba te tolobake ayibaki te tokoloba te on n'est pas billeté mais nazo kebisaka batu makambo ya kosomba mapango yo somba na mbangu parce que batie yo pression parce que ndeko na ya zoloba bakosomba ekokende bakosomba oko perdre nyonso ndeko na yo wana makambo azo sala il attend une commission na suka wana bakokabola commission na bandeko mais azota lebele oyo te boko bungisa à tout moment c'est la même chose ndenge tozali biso ba congolais ok osali prête non na mutu moko boy pona ko couvrir ye afuta ndenge mupaya ko futa te na mboka apesho une commission kama eloko ya muke boy lui gagne les millions yango na koloba bandeko na ngai ya lwalaba un jour boko regretter province wana ekotika la kopal ekotika la mitraille province ya lwalaba parce que degré ba chinois bazali ko exploiter minerai pe botaka te et qu'est-ce qui reste na Kolwezi tozwa ka chef liango a Kolwezi nous avons vécu dans cette ville là toyebi Kolwezi nous avons vécu na Kolwezi oyo ya Jekamine toyebi toyebi comment cité Manika ezalaka toyebi comment ville ezalaka toyebi Kolwezi tango bazo créer kuna côté ya hôpital Mwangeji quartier wana ezobima toyebi nous connaissons Kolwezi mais les degrés bazali ko exploiter wana Jekamine ezalaki ka yango moko siko o nyonso qu'est-ce que les lois là ba gagne ba politiciens nazolo bana bino eza mabe eza pe mutema mabe mbongo sho zui banda ko sho zui awa comme na poto okosala te au servir à tabatu muso ba se retrouver est-ce que la manière dont ba minerai ezali exploité na lwalaba batu bako souffrir batu bako zanga misala batu bako souffrir vraiment et ce n'est pas pour rien nazolo baka mikolonioso sa sim soki sa sim oyo batiana boya bande konangai vous allez regretter minerai botakate masolo Mama Yvette Kimuta Zakuna toki avocat ya liquidateur Chimanga oyo ya famille wana alobi ke client na ya bandi kozwa ba menace yo kanisi nini yo lakisi nini yo kanisi nini ainsi de suite. Ce n'est pas la solution. Ceux qui ont raison bakopesa ye raison. Ceux qui ont tort toti que la justice basala musala. Mais boke bande na bisomba somba ya mapango. Monsieur Tambo a parlé, Monsieur Tambo vous a prévenu. Lobby a insisté sur une chose. Na lobby nyonso tozwaka ezaya kotia na télé. Des fois nous exposons ba obazoya koluka solution pa na biso. Tangu mutu azoya e pa na biso ezaka pona ale kana télévision te azana po sa solution. Même ko belela azobelela parce que azana po sa solution. Je l'ai dit. Lelo il y a des circonscription électorale, Lukungu. Ezo bunga pona baravin. Pona baravin. Lalu ezo matache meli banda kusoki 30. Ok kuna du mes. Yango wana tokendaki là on nous a promis mais place ezaki non soto ane zalaki banda ko eloko ezali susute e koma ndenge koma wana. Olongwe kuna okena kindele tolobate. Okena top wane zo mata mbula oyo zo banda to ebite comment ça va se passer to kenda kuna to kuta population azwa mbongo na ye asala ba tono asala ki moi lokola tuyo ya munene abandonné mais il fallait que l'État intervienne. Nous faisons cet effort.
j'ai été à l'OVD plusieurs fois pour Nayango. Je suis allé voir le ministre. Il y a ITPR pour Namakamunang. Nous attendons ma promesse, c'est d'aller Koumel. Tout habité, tout ça. Mais nous attendons. Nous attendons. Mais tant que Batouba Koya et pas Nabiso, nous sommes besoin de la télé. Bazana pour ça une solution. Nathalie Sibino, Wapi, Sifa Sylvie Azali. Combien de personnes qui vont continuer? Mouta posté kaka moi et logo wana na Facebook ici. A combien ko sala makamunai. Mais cette dame là en train de croupir. Mami Chibola aujourd'hui vit en clandestinité. Bao ba memaki tokende na justice, tokende na justice. Aye abimi pe vedette. Abandi ko sala be mission. Akende awa, akende awa, akende awa. Ngaya proposa kanga. Si vous vous rappelez, liboso na loba na bino que ceux qui m'a mis à koloba na télé à koloba ipananga. C'est parce que j'avais tous les dossiers là. Hein? Comme elle est libre, abim akeina ye. Amoni lokola ipananga izo umela zakina. Azaki ko yoka mukusa ya kobima na ba télévision. Abimi. Lelo elle vit en clandestinité. Tous les problèmes que nous recevons ne doivent pas passer par les médias. Parce que tant que tu as les kisa, au lieu de avoir une solution, a un problème de plus. Mutwazala kina likamunaye, mais azotamola quand même librement, mais mutwazala kina likamuana, a komi ko batama. Et qu'est-ce que nous faisons par la suite? To salibez na biso toli. Compliqué. Bande konanga ya biaki. Na lobaki na bino que on va faire cette semaine qui commence. Je suis sûr que le parquet va nous inviter parce qu'on a déjà un numéro. Oyo ba pesi dossier na biso, c'est que mon avocat, notre avocat nous a dit na kopé sabino mukolo pour que tokende kuna. Bandeko, mbongo na biso ba kosanza yango. Na éviter ata soki akeko luka ba avocat français. Ata soki bakeko luka ba avocat américain. Bako gagner biso par quelle magie? Parce que mbongo na biso zawan. On a épargné oui ou non? Oui. Papa ozana mbongo na biso détourné oui ou non? Nyonso zawan. Même avocat na biso na zomona musala ngo bazana ngo ya makasite. Nous allons récupérer notre argent. Peut-être que l'avocat bako bunda mingi pona intérêt. Parce qu'il faut bafuta biso na intérêt. Ya bango mbongo ezalaka intérêt. Des fois ba intérêt moko soki ndenge ni nyoko kende na yewapi. Mutu akolandela bino pe azate. Bande konangai. Avant que tobeta masolo o mususu na lingina beta. Tozwana nanu ba message na bi. Nani aza vrai politicien? Ana koyeba bin. Nani aza politicien ya malamu? Lobby na yoti que chef de l'État ayambaki ba député élu de Kinshasa était absent. Eliezer Tambwe absent. Tony Mwaba absent. Ingele Ifoto absent. Solange Masumbuko absente. Était présent. Daniel Mbaou Soukissa présent. Godard Moutemona présent. Jean-Marie Lukulasi présent. Feza Motema présente. Henriette Wamou présente. Jean-Jacques Mamba présent. Patrick Mouyaya présent. Didier Kabampele présent. Nani mususu? Bazaki beli bazaki bon. Basolola kinini tokoya koyeba. Pona nini bino bozaki absent tokoloba. Toza message nabi na boy nanga. Na boy nanga le luza dimanche. Na lingi tozo ba message na bino na boy nanga ba problème. Na boy nanga ba problème
Mais il faut savoir une chose. La dame, oyo, a filmé qui vidéo ango ya mwana mwasi wana Sylvie Sifa. Oyo a dossier ya Tambwe Mwamba. Oyo alobaki ki abota na Tambwe Mwamba. Ne to ko loba boye. Madame mwana komo na ye Madame Annie. Madame Annie ndenge to ko loba boye pe ba lokoti ye o filma ki pona nini? Azana makala. Azana makala actuellement. Maman Annie wana oyo a filma ki azana prison. Mais toyoki à la dernière minute que Sifa Sylvie wana ye babimisi ye azali banda. Et c'est ça, on va aller comme ça de problème en problème. On l'ignore résoudre oyekei. On l'ignore résoudre oyekei. Mais finalement, Nyoso n'est pas. Moi, je me suis toujours posé la question. Ce qui, on doit aller vers Moutou pour na Moutou livrer yo. Ngana habiter. C'est ça le problème. Nyoso toi nezaka manque à maturité, na maîtrise de soi. Tozo andeko ya liboso zandeko nini, tozo andeko yo. Salut, honorable. Bonjour. Selon moi, je pense qu'un vrai politicien, c'est d'abord la personne qui a fait la formation des politologues. Oui. Et des deux, c'est quelqu'un qui est en contact avec sa population. Des trois, il doit être un homme juste, intègre. Et quatre même, je peux même arrêter là. Je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas être peureux, donc quelque chose comme ça. Donc en conclusion, moi je peux dire le seul et l'unique politicien que nous avons dans notre cher et beau pays, c'est Eliezer Tambwe Sharma. Donc c'est vous. Merci beaucoup, c'est Nathan Kayembe. Au revoir. Merci beaucoup, Jonathan Kayembe. Tozwa ndeko ya mibale, toyebisaki bino ba principe. Tozwa ndeko mususu. Mbote ndeko Eliezer. Mbote. Ngai ndeko Daniel na United States of America, na Indianapolis. Pona ngai meilleur leader politicien ezali Moïse Katumbi Chapwe. Parce que c'est un grand homme d'affaires. Il aime le Congo. Il investit au Congo et pour les Congolais. Moïse Katumbi can make Congo great again. Moïse Katumbi forever. Merci beaucoup. Moïse Katumbi Chapwe nde kwatangi. Ndeko atindi audio ya 2 minutes 35 secondes. Moyen tozo ezate mais tozo quand même ata 50 secondes de bandit. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Coup de chapeau na musala oyozali kosala. Merci. Vraiment peine à couper sa baninga sourire. Danger. Coup de chapeau, vraiment ozali vraiment eli ya solo. Merci. Ya peuple. Mutuna nanga ezali oyo. Awa na Canada tozali na système pour comme ministre. Il faut ozala élu à peuple. Ouais. Donc un député. Mais au Congo, nazali komona motomoko a postulé na national, a postulé provincial. Entre-temps, azan ambition na ye azala sénateur. Batuana nye surtout bazali ko kotsa bango na kati ya bureau baza incompétent. Baza même na compétence mon côté ya politique. Notion politique ezalité. Mwana na provincial moi si na national yemoko na sénat. Est-ce que beaucoup qui voter loi vraiment que ezalake un député aux alipes ministre mais entre temps aux na bureau na yo et non ezala 3 postes malamoko yomoko mais finalement ezali presque famille mubimba muteza na kati ya Assemblée nationale. Oui. Mutuna nanga ezali est-ce que bakoki ko voter loi te pour ba améliorer quand même système wana pona ko sukisa nangina loba boye ozali le seul journaliste oyo olaxi exemple ya s'il vous plaît quitté l'Assemblée nationale
parce que Daniel Safu ayokisi biso Sony Sony et Sony et Sony boya yuko tanga bato moi muke tokoki kolongola muke bai kuri chapeau lisusu mais Daniel Safu ameli supu ya ndakala Jeannette Kabila ameli supu ya ndakala donc ye moko ameli supu ya ndakala na ndenga yembaka na nzembo ameli supu ya ndakale Daniel Safu ameli supu ya ndakale ya Jeannette Kabila merci beaucoup merci na ebité yo okanaki Daniel toneni tozande mususu. Bonjour Ndeko Elise, naza na question moko o peut-être peu ko songaka na question oyo. Tomonaki abe shole ya catholique abandaki kala natan ya Kabila. Na lelo azo salaka na position ya ye moko wana. Ye manda na ye esilaka te po muntu mususu akota na ye na position wana. O ezata ya Tshisekedi eza banto ya sika mais ye abe shole azaka na place wana pardon papa tuna ye nanu abe shole ya catholique yo manda na yo esilaka te. En tout cas merci Kennedy Mukenyi na Afrique tuna ye nanu papa merci. Merci beaucoup. Wana organisation ya structure na bango kuna na catholique tozande ko mususu. Allô, mon amukolo Lopango. Oui, allô. Honorable Eliezer Tambwe. Bonjour. Apesi mbote équipe mobimba ya tokomi wapi. Bon, message nanga na tindi ezali pona ko compléter na question na biso ya lelo. Nani aza politicien ya solo na RDC. Bon, avis na ngai. Elobi boye na RDC wana kaka honorable Eliezer nde aza politicien ya solo pour le moment. Po ba misusu wana toyeba bango kala basale loko te mende ko Eliezer azo poser quand même ba bons actes et puis ezo monana au vu de tout le monde azana makoki mingi te mais na muki azozwa na mwa salaire ne ya député ya ba député azokoka kosunga ba handicapé azosunga ba personnes vulnérables en tout cas nzamba pambola yo nde politicien solo pour le moment mais toyebite soki oko changer tangu pe oko nganzama bien ba pesi pe mo poste mo bien dans na ministère toyebite soki oko changer après avoir kolia soki kindoki soki ni yango boliaka na éviter ce qui va changer. Merci beaucoup. Ezanga Ndeko Honoré depuis États-Unis na Ohio. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Il ne faut pas botanga comme nanga parce que les une émission nanga. Eza malamute bozala juste ya kotanga oyo préféré. Na ebi nini to lingi to sala. Bonjour Ndeko Eliezer, politicien ya malamu ezali président Félix Tshisekedi parce que aye ko établir état de droit. Soki azalaki na contrôle ya ba chaîne de dépenses nyonso alingaki asala plus mais namuke akosala RDC et kufaki makasi ce n'est pas possible obongisa yango un peu de temps ba politicien ebele ba bomi mboka po pour intérêt personnel. Merci aussi à vous tozwande ko mususu mbote Ndeko Eliezer na ezanga ndeko na yo Kabeya Albert, naza mutu ya Kolwezi na vandaka na Afrique du Sud. Nazo biso yo makambo ezoleka na Kolwezi ipa gouverneur na biso Moyeje. Nazalaka na ndako na nga na Kolwezi na cité Kasulu. Basi babuka bandako na biso avenue Chikweje contre Likasi na kabine ya moto. Bateka bandako wana epa ya bashinois. Na CDM entreprise moko CDM bapesa biso mikanda ya mopango mushushu
alobi bakopesa biso mapango na Samukinda. Me mapango wana bapesi biso te ateki kote ya Samukinda bateka yango epa ya bachinois. Est-ce que makambo oyo président ayebi yango bien te? Bolobela biso. Merci ndugu, nasikia sinatoka kusemea Kolwezi tu hapa sasa. Kolwezi ile signé touché bot. Alors, eza yango wana na uti kolobela Kolwezi parce que je sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Des fois bazo longola ka bato parce que bazo kende ko fouiller ba minerais partout, même là où il y a des maisons. Baye ba vuzoli bato bakei batikali ko exploiter. Tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer mwa lokolo ndako. Bonjour. Babia ngoma lokolo pango me ngana bengo ka mwa lokolo ndako. Ngana za problème fana ngala fa tout de suite. Na ndako chaque jour. Nazo pesa kama encouragement par rapport na makambo sala ka vraiment. Ekota ngana motema vraiment. Merci. Na voyez kambo o sio wa yusaki yo sala ngwa soso ko sala bien. Fachi beton. Bisto lingi Congo ebonga. Pour que biso pe par la ville peut bana ko yakuna po mona na mboko maga biso fort tango kini bongi oleto yaka awa to bana ko yako luka viko na kote kuna merci bonne journée ciao. Merci beaucoup tozo ndeko mususu parce que tozo weli sa église yangwane bandi tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer, je sais à partir de Boston na USA ngana moni Moïse na président actuel Félix Antoine Chilombo Tshisekedi bango bayoka biso bien bango basali laka obiso tout ozoluka alors so basali diyo ekozala kitoko makasi peuple congolais ko sepela. Merci bye. Merci beaucoup tozo ndeko mususu. Mbote papa honorable Eliezer. Mbote. Je vais parler en Swahili parce que c'est ma langue. Oui, c'est ma langue de l'Est, parce que je suis de l'Est, je vais parler en Swahili et parce que c'est notre langue nationale. Nilipenda kusema kitu ya kwanza, nilipenda kukusalimia na kupenda kukuonesha juu ya probleme yenye inaua nchi yetu. Na nitafanya maudio ya 35 seconde ine. Kitu ya kwanza inaua nchi yetu papa honorable ni probleme ya dollar. Dolare njo inadomine kwa nchi yetu. Ukangalia mapeyi limitrofe yote na ukangalia plupart des pays africains à part tu Congo njo banastiaka ma monnaie yabo banaijoze na kwa dollar. Mais mapeyi ingine yote banaitilize monnaie locale. Mais nchi yetu tu njo inaitilizeaka dollar, meme kwa kuuza bombo banaitilize dollar. Njo ile. Nilipenda kukuambia papa honorable ungejikaza sana kila siku kwa emission yako. Kila siku ku emission yako ukuwe nasema juu ya dolari. De façon que s'il vous plaît ya Congo istope ile system ya batu kutumikisha dolari mu nchi yetu. Bafanye ile ma system ya kufungula ma forex, ile ma cabine de change. Njo batu bendera ka banani hapana ile bakambiste mu mabarabara ile ikumubaya. Okay. Ndugu tunakamata kama ni audio sasa 3 yenye mnatuma atoishi tunaendelea make benyini biko na chunga. Ndeko alobi boy alobi problème ya liboso zo bomamboka na biso za problème ya dollar. Toza mboka moko kaka oyo soki même okena braza okena bamboka mususu jamais et pas na biso okende na dollar muto okende ko somba bonbon abimisi $5. Donc dollar est comme lokola monnaie na bamboka mususu et comme lokola monnaie ya mboka na biso na bamboka mususu okende ko échanger na ba bureau d'échange et non na balabala. OK o échanger aux Unis okosomba eloko te ozana dollar okolala mzala okofuta ngwata na hotel te. Donc eza ndenge wana ndeko asepeli koloba totala ndeko mususu tozwa ndeko bien que il n'a pas respecté le minute. Voici Kai Francisco Domo. Oui. Depuis Paris. Oui, Francisco Domo. Nazo benga yo na bengi yo na 5h40 pona tika voice na ngai mais 4h49 ko transmité bon. Na Kinshasa.
contribution nanga ezali boye ezande nini député olobi homme politique ya solo ouais ezali yo nde Eliezer homme politique ya solo ezali yo. Pourquoi? Parce que oyebi bien ndenge bazo changer le côté de gauche à droite, ndenge bazo lia bambongo baza correct, bazo zo ba corruption à tout moment, bazo tambola malamu te, oyebi bango bien. Yo to yebi lolenge na yo ozwa kambongo a motu te, olia kambongo a motu te. Donc politicien ya solo ezali yo. Et puis je te promets en 2023 faut tali baya la présidence nzamba zana yo pe kosunga yo to kolonga. Amen. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Oh, ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Izanga ndeko Alain Kiambeli na Paris. Ouais. Problème, il y a un vrai politicien. Un vrai politicien azali muto nanda kunaye na mbetu tanga azolala. A butu azo kanisa keno lobi na kosala nini pour peuple nanga azala bien. Et non akanisaka keno lobi na kosala nini pour nasombela mwana na ngai to mwasi na ngai lupango to voiture. Un vrai politicien azali muto azana souci à peuple na ye mikolo nyonso. Ou azana na souci que non peuple il faut alia, peuple il faut avoir logement, peuple il faut attendre, peuple il faut avoir accès à la santé. Merci. Merci beaucoup. Mais autant que moi, tout le temps, comme moi, 2 minutes, nazo zoye 30 secondes. Bonjour, ndeko Eliezer. Naza awa à partir à États-Unis à Dallas. Ouais. Mboka yo yaka. Malgré tout le monde en a raté. Ok. Personne n'a sourire pour participer. Parce que nous avons chaque jour. Chaque jour. Mais vous avez un thème. Attends, un mot. Ok. Olobi to voter nani aosa musala bien na politique. Mbatu oyo baosa musala bien na politique. Il y a Congo démocratique. Ezaka bato mibale. Nani. Bato mibale wana eza banani. Président de la République Tshisekedi wa Mulumba Fassi Béton. Deuxième personne ezali ndeko Eliezer Tambwe. Makambo yo? Ah, nga Tambwe. Yo, il faut la parce qu'on l'équisse aux gens qui comprennent des minutes. Yo, d'habiter sur yo, ils allaient vous gagner. Nakata yonan. Pona weza Fassi Béton. Ok, merci beaucoup tous en démoussous. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, solo, na député. Oui. Rangai politicien malam. Dali Félix Tshilombo. Gite Bandelia, politicien malam, Dali Félix Tshilombo. Réponse dans 2 mois. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Pona ba politicien tosi to moni ba politicien nyonso ba promettre biso to moni misala na bango e pa na ngana moni ke no bango nyonso baza pona ba intérêt na bango moko personnel e pa na ngana zo mona ke no politicien bien ezali yo parce que misala no ezomona na ndengo zo salisa batu ndengo zo yambela batu vraiment eza kitoko mingi na ko sepela ke no président de la république ameka pe kotala na côté na yo ameka pe ko pesa ata ba responsabilité ya minene parce que ekolakisa ezolakisa ke no sokozi ba responsabilité ya minene bato bako vivre bato bako zala bien. Merci mingi ndeko Eliezer nzamba pambola yo a bakisolo mikolo ebele na misalo zosala pona bandeko kosalisa bato nzambe amona wa vraiment merci. Merci beaucoup papa Langa.
omoni makambo ya responsabilité ya minene wana bozoloba moko naza d'accord na bino te mpo na nini bakoya kopesanga baresponsabilité mosusu bakomi koloba na yo un homme d'état ne fait pas ceci moyen okota lisusu en contact na population wana eza te bakomi non un homme d'état ne fait pas ça soki eza responsabilité oyo kotika nga na continuer kozala en contact na bandeko na nga la d'accord mais soki oyo ya kotianga na cage c'est compliqué tous bandeko mususu mbote bandeko na ngai bino bandeko na ngai masolo na député ndeko Eliezer nzambe ya continuer toujours kobatela yo tolingi yo mingi tozolanda yo mikolo nyonso pesa moninga sourire topesi yo pe sourire nzambe ya pambola yo merci politicien ya malamu ya solo ngala moni eza na oka yo mususu te yo ndeko na biso moko Eliezer. Merci beaucoup. Je pense que il ne faut pas botanganga parce que bozo les can émission o yangai. Parce que ngamo ko na liwa na pour que na yo kama bete ne bozo tanganga. Na lingi muto a s'exprimer en toute liberté. Tozwane comme sous. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Vrai politicien congolais, Isa Yomoko Ndeko Eliezer. Meilleur politicien escroc, Isa la mère Mende au Malanga. C'est pas possible. Bonjour Ndeko Eliezer. Meilleur politicien congolais, Fachi. Meilleur député, Eliezer Tamboué, Mwana Kolo Lopango. Meilleur escroc politicien congolais, la mère Mende au Malanga. En tout cas, est-ce que tu sais que tu m'as camoué? Mais non, pas exagérer. Et puis le reste, dimanche, c'est Baluka va m'acambouter. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai Lionel, natindi message pour un sondage na yo ba politicien, il va être bref. Ba politicien na Congo, bozaka kamisa tuna o bolika à l'internet. Yo Ndeko Eliezer, oza socialiste, parti de gauche. Bosembe na na responsabilité te, yaza centriste. Na Gili, yaza homme de droite. Okay. Pour le moment, vous avez mis ça tout à la Congo. Parce que Bolingue peut Congo. Merci. À plus. Merci beaucoup. Mbote honorable. Mbote. Puna kombonga na Zaluamba Fataki. Na lingina contribuer pona mutuna na yo ya qui est vrai politicien. Ouais. Pona ngai, le vrai politicien c'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt de son peuple. On a des vrais politiciens. Cause la politicien, ils ont kofinga na te, ils ont ma finga te, ba patin, ba place et bon non. Ce n'est pas ça la politique. Ouais. Un vrai politicien, c'est quelqu'un qui va se battre pour l'intérêt de son peuple. Point barre. Merci. Merci beaucoup. Bien que yo tangi mutu te oboy na yo magamba. Olobi na lina magambo te bazwanga mabeto zande ko mususu. Sali Ndeko Nanga Eliezer, c'est un frère congolais aux États-Unis. On a une émission qui concernant le pasteur de l'église et puis question surtout les politiciens. Na bani na ba politiciens de Nanga. Au Congo il n'y a pas de politiciens. Quand vous parlez de bons politiciens, je vois qu'un exemple il y a Barcelone ou bien il y a Real de Madrid. Il y a des bons joueurs dans l'équipe Cristiano Ronaldo et Messi. Pourquoi ils sont des bons? Parce qu'ils ont apporté des résultats dans l'équipe Nanga. Dignement la politique dans le Congo, nani. Pour moi, il n'y a pas de politiciens, il n'y a que des margoulins. Mais quand vous parlez des églises, il n'y a pas de pasteurs, mais de Gouza Moussa, il n'y a pas de députés. L'église, on faut la fermer. Et comme centre d'exploitation à Congolais, et comme centre d'escroquerie. Dès que l'Eliezer, l'église congolaise coûte combien par an? Ils ont apporté ni na Congolais sur le plan santé, éducation ou bien économiquement. Rien de Konanga. Ce sont des choses à fermer. Ils ont exploitation. Les gens là s'enrichissent. L'école école catholique, il y avait des orphelinats, il y avait des internats, il y avait des hôpitaux. Il n'y a plus moyen. L'école était comme un chocolat. Bambon comme on a poche à pasteur. C'est malheureux. Surtout au débordé, toujours plus d'une minute parce que tu vas aller belé, tu vas aller au Moussou. Ndeko Eliezer Boni Oyeza
Maman Suzanne Bombo à États-Unis. Oui, maman Suzanne. Oh, papa Ndeko Lézer, na lukaka yo mingi na zwaka yo tena mekili sojo na ngosike kozwa yo. Papa yo is number 1. Ngayo. Yo number 1 papa. Merci beaucoup. Nana mingi ya koloba tena chike na suko kozwa kojo na ngai. Merci beaucoup maman. Au moins ote 20 secondes. Na lingi tozwa audio ya muntu mususu vedette ya émission na biso Masolo na député. Ezana ni bozwa. Masolo na député. Pesa facture toka bwana. Danger. Bozande nini? Tout ça bien. Ngai mama Chabo na Californie. Mchabo Elena na Californie. Oui mama. Na Lobby Boy. Na Congo na moni muntu ya politika ya biete. Bango nyonso bazakaka mabumu na bango bazako wela kaka mabumu. Makamba bazako loba wana bazako wela kaka mabumu. Yangwana na lobi na moni muntu ya politika ya mutima malamu azalite. Azate. Diloba ya mibala na Lobby Boy. Bazako loba wo muloba soko adi bukonji akobeta biso fimbu. Ezali fimbu te. To baloba soko muloba adi bukonji akobotola biso ba pango ya bato to botola ki. Na mbongo to yibaki ya leta. Muloba akosidisa biso nyonso tokozala susu na mbongo te. Nde bagazako kosa na maluba na bango muloba akobeta biso fimbu akonyata biso lokola kanyaka soko kanyaka makambo ya lukuta. Makambo ya lukuta bazako lela mbongo na bango bazako kosa wo muloba akonyata biso tokonyata bango te mbongo ya batu ya leta. Nde bazako lela bazako kosa bino bakobeta biso fimbu. Zambia pambola yo. Thank you. Okay, thank you. Hi. Mamu Chabu. Pona bao balandi mbala liboso wana zalaka vedette ya émission Masolo na député. Azana Californie Mamu Chabu. Nenge bozoka yangwa sukisina. Thank you. Hi. Honorable Eliezer. Oui. C'est Emmanuel. Oui. Du Canada. Oui, Emmanuel. C'est la question que vous avez demandé. Pour moi, un bon politicien que je vis c'est du Congo, c'est Moïse Katumbo Chapwe. Je l'ai choisi parce que c'était un ex-gouverneur qui avait vraiment un bon bilan. Et dans les provinces du Katanga. Et aussi, on a vu comment il a placé, il a mis l'interdiction des exportateurs de minéraux chez nous. Et il a créé beaucoup d'emplois pour les Katangais. Et aussi, il a développé des centres électriques en 2013 et plusieurs hôpitaux, des écoles et des universités. Et aussi, parce que quand quelqu'un on dit quelqu'un qui est bon pour une petite chose, il sera aussi fidèle pour une grande chose. Et pour moi, je pense que si on aurait donné la chance à Moïse Katumbi pour diriger le Congo, il fera mieux pour le pays. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour lui, c'est Moïse Katumbi Chapoto Zwandeko Mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour maman. Ndenge question otunaki na ngai na moni makanisi na ngai politicien moko te aza kosala politique ya malamu parce que tala kaka mboka ndenge ezali eloko moko ezokofonctionne eza te yango wana soki mpo na ngai kaka bango nyonso balingaki kodémissionne batia bato mosusu. Au revoir. Au revoir maman. Merci beaucoup. Pona maman ata moko te aza malamu tozwa ndeko mosusu. Bonjour Ndeko Eliezer mwana kolo lupango. Bonjour. Pour l'angai, meilleur politicien à Congo, ezali Honoré Ngwanda Tsamboko. Pour l'année, le Congo se retrouve, le Congo au Congolais à Lingi, Congo ya paix, Congo ya prospérité, Congo au ezali ke ezaloza voisin na biso, au koti si likolo na yo na Congo. Na 10h10 na 10h12 omoni armée congolaise et koti na mboka nao
c'est Honoré Rwanda. Zamboko Atumba. Merci beaucoup. Merci. Ponaye et Xavier H. vient Honoré Rwanda, des vrais politiciens ya Congo. Bonjour, les vrais politiciens pour moi, c'est l'honorable Tambwe Eliezer parce qu'il est le seul homme qui écoute les doléances du peuple congolais en essayant de trouver toujours des compromis malgré c'est une tâche très difficile pour lui. Renès Kimbo depuis Londres. Thank you a lot. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko Lizer, Monakolo Lupang. Bonjour. Bonsoir Ndeko Nofisi Ndani depuis Londres. Un vrai politicien à Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faut yebisa ba Congolais bazwaka Félix neti Jean 3:16 ya Bible. Ceux qui ba Congolais bazwi Félix comme Jean 3:16 ya Bible ba croire na ye. Nyonso ekozala bien. Wana fils du pays, mwana mboka ayiba pasa mboka. Merci. Merci beaucoup. Oyebi pona nini na yo il faut na féliciter yo. Oza mutu ya liboso oyo atindi message prochainement tokosala une compétition. Mutu ya liboso atindi message na 6 heures juste. Otolobaki à partir ya 6 heures mutu ya liboso. Yo ndo otindi. Prochainement tokopesa nana kotinda message na ye na Airboy exact. Soki topesi al tolobi toyebi nini tokosalela ye tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Ndeko Eliezer, le politicien Oyoaza, sincère et honnête, monsieur Emmanuel Ilunga, le ministre honoraire congolais de l'étranger. Merci beaucoup. Pour Naïza Emmanuel Ilunga, que je connais personnellement, des politiciens malamutos en Degomusus. Bonjour, honorable Eliezer. Bonjour. Nabenyo depuis Boisdavé. Oui. Motuna yo tuna kibiso ya kenani aza vrai politicien. Vrai politicien zande yo. Bakti yo sala kawana. Osali saka peuple. C'est ça un vrai politicien. Pour peuple ango a voté qui yo pour comme wana. Osali ça y est. Il n'y a que ça. Vraiment que Dieu te bénisse. Ce n'est que ça. Merci beaucoup. Ndeko nangai. Bokolimbisa biso bozoyoka musique ezomata c'est l'église à côté. Tozwa ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Pour nangai vrai politicien ezali oyo azo travailler na vision ya kosunga peuple. Po ebele bayaka na politique basalaka ba discours toujours au nom du peuple, mais tant bazwaka ba fonction to monaka eloko moko te basalaka pona peuple. Donc vrai politicien eza oyo azo travailler na vision ya kosunga peuple. Exemple à suivre ezali yo makambo nyonso salaka ezalaka toujours na vision ya kosunga peuple. Ezanga ya Albert Ndibu depuis Afrique du Sud na Cape Town. Merci beaucoup. Moko peut-être ezana ba musu basalaka sanke boyeba bango bazaka na système ya loboko ya mobile ce qui est pesi ya mwasi et monate peut-être tozwa ndeko mususu. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Comme on a Isaac, nous avons à partir à États-Unis, dans l'État à Kentucky, la ville à Lexington. Nous avons un rapport, nous avons un meilleur politicien. Nous avons un ministre, parce que aux alliés d'abord, action au sala, il faut faire la politique, il faut mettre l'homme au centre de la politique. Alors, aux Akosala, pendant la lobby, aux Sala, la félicité, on a un sourire, continuer à continuer, Zamba Pambolayo, aux appels villageois, parce que les villageois, ils ont une histoire, papa, on va arriver à villageois, on va sur la citadin. Donc, aux Amon, à Kolo Lopango, continuer aux Sala, un jour, on comme appelé président de la République. Namaël, nous avons un bowling, nous avons comme président. Bye. Bye. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Mbote honorable Eliezer. Mbote mama. Napesi yo merci mingi penza makasi. Zambe alikolo apambula yo.
apesa yo makasi koleka osala ya ebele koleka oyo ozosala mpona ngai politicien ya solo eza Faci. Merci nakolinga tosolola en privé papa na ngai merci mingi pa. Merci tozwande ko mususu Ndeko Eliezer pour le sondage concernant politiciens. Bien, je dirais que d'abord je donnerai Lumumba. Malheureusement, Lumumba a omélaté parce que ce que moi je vois, c'est la vision. Ce que moi je vois, être capable à co-fédérer, être capable à co-organiser société, qu'on a besoin de s'enrichir de mon côté. Donc, c'est pour cela. Deuxième, c'est Félix. Mais Félix, problème, c'est son entourage, famille, parce que lui, il a peut-être besoin de ne pas s'enrichir, mais la famille et les amis et les collaborateurs, c'est différent. Merci. Merci beaucoup. Pour Naye, Eza Faci Beton, bonjour, moi, Nakolo Lopango, Ndeko Eliezer. Oui. Eza Ndeko Souleymane Moudiaï. Na limité 7e mairie. Oui. Na commune présidentielle. Oui. Pour nga banda na botama. Banda olanda makambo politique. Pas vrai politicien nga na mona. Eza Faci Beton na yo Ndeko Eliezer. Donc babandaki kokosa biso na bapolitique ya bango lokuta wana donc Faci Beton des politiciens na yo wana nde mpona nga bapoliticien nga na moni ezaka yo na Faci Beton po Faci Beton koyese bato ya FCC donc vrai politicien ye wana diplomatie eza makasi. Merci beaucoup pour naye eza Faci Beton tozwa ndeko mosusu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour Ndeko. Tamba pambola yo na mosala nyonso ozosala. Na baaktivité na yo ozosala sito mpona kopesa moninga soli. Mpona question na yo oyo tunaki me politicien mpona nga eza Félix Tshisekedi, l'homme du moment. Azoprouve yango système ya travail na ye. Même Bacroc en chambre, mais ils ont tenu toujours debout et ils ont incarné par la peuple. Merci beaucoup. Tous en de comme sous. Bonjour d'abord. Pesa moninga souris. Ngai pora ngai meilleur politicien na mboka la biso baza mibale ezali yo pesa moninga souris akolo lopango pe ezali papa na biso Félix Faci Beton po bino mibale nde boza na souci ya peuple po bozo kundela mboka ba oyo nyonso batikali baza miyibi. Merci, bon dimanche. Zamba pambola yo na libota na mobimba. Merci. Merci beaucoup maman pour naye eza Ndeko Eliezer na Faci Beton. Bonjour Ndeko Eliezer. Selon moi, un vrai politicien, c'est vous, parce que moins de 24 mois, tu nous as prouvé comment honorer toutes les promesses de la propagande. C'est Pacha Kalokola. Merci beaucoup, Ndeko. Tozo Ndeko Msusu. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. C'est bien moi, Emmanuel Mbia. Oui. À partir de Johannesburg. Oui. Je voulais tout simplement dire que au Congo, nous avons des esprits de politiciens. Au côté de Missa Congo, il y a l'esprit de Faci et l'esprit de Eliezer Tambwe. Surtout, on a deux esprits de politiciens comme Faci. Il n'y aura pas de politiciens qui vont voler. Et si nous avons un esprit de politiciens comme Eliezer Tambwe, tous les Congolais vont se retrouver, même les tout petits. Merci enfin de faire le Congo pour les Congolais. Zamba Pambola Omingi, God bless you. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Okay. Bonjour Ndeko Eliezer. Ngai kombo nanga Bobo Bota na bengi depuis Toulouse.
pour un véritable politicien Zakengo Adondo. Donc parce que tata wana na lobi véritable pour na bien makambo sala te mais bien parce que oumeli est trop la politique c'est gazala mutu malam. En tout cas félicitations pour na ba edo sala pour na ba handicapé na bon fele Nzamba Pambola. Bobo depuis Toulouse, France. Merci. Merci beaucoup pour naye eza Léon Lobiti Kengo Adondo. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Congo wana tozana ba politicien te. On a sens ya politique eza bonne gestion de la cité. Na bango nyonso moto alukaka intérêt général eza te. Bango tu bazana mpona intérêt personnel. Donc na Congo wana tozana ba politicien te. C'est Mansita Stone depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup m'appelle boy. Côté ba pasteur, tous ana pasteur te. Côté ba politicien comme il sous tous ana ba politicien te. Binope. Tous on nego musus. Bonjour notre député. Le vrai politicien c'est le président Félix et le vrai député c'est vous monsieur Tambwe. C'est Shankulu depuis Cape Town, South Africa. Merci que Dieu des ancêtres te bénissent. Merci beaucoup. Les lois Afrique du Sud Batomboki. Tous on comme sous. Voilà, le Pango. Bonjour. Bonjour. Ngai Crispin Quentin na bengi à partir ya Binza Delvo. Oui. Alingi ko participer na koloba que les meilleurs politiciens oyo toyebi masolo ndenge banda ya makambo politique. Les meilleurs ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. L'homme intègre, l'homme incontournable, l'homme incorruptible. Oyo toyebi masolo ya politique ndenge bandaki. Nalingai koloba que il faut qu'on modifie le sous air. Il y a une émission qui va à partir à 21h puisque comme il est débordé, il y a 23h, 0h, vraiment ça, comme il il faut vraiment qu'on modifie. Les vrais politiciens, tu es masolo ndenge bandaki. Ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est le politicien à couvrir un combo ya peuple. Peuple na munoko. Peuple d'abord. Yowana, merci. Merci beaucoup. Ndeko nanga toyoki remarque na yo tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ana kolo pam Zanga Simplice Mukeba. Pona nga politicien ya solo ezaka yo. Po yo pena depuis bapona kiyo. Ofanyi na bureau te. Aux autres descendre sur le terrain, au mona makambo mabe ya malamu basala. Mais on a souci d'engagement des politiciens. Pour le moment, c'est comme président. Non, makambo tout à Congo venait cause la bien de réserve. Mais pardon, attention à la qui s'attend une minute, na souci na les ok. Un jour, ngana monto moto, mais souci na réserve. Un jour, so monique ozana handicapé bafandi bazangi ata moto amema bango. Oko benga tanga pena na songa bango pe souci na ngwa. Merci beaucoup ndeko nangai tozaka na fier na bandeko bazaka pe na bolingo ya kosunga bandeko na bango. Grand merci tozwa ndeko mususu. C'est Christophe Tchibang depuis Kinshasa. Oui. À mon avis, monsieur l'honorable, le vrai politicien c'est toi. Vous êtes le vrai politicien. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de quitter les bureaux pour descendre, souffrir avec ceux-là qui souffrent. Vous avez montré l'amour du prochain. Malgré vos moyens limités, mais vous êtes en train de vous débattre, vous êtes en train de démontrer vraiment le grand cœur envers ces pauvres populations. S'il vous plaît, Botskanande Wallo. Contrairement à Fayulu Mozito, Mozito a travaillé dans ce pays au primature. Il a 2 millions. Il n'a jamais aidé. Durant le temps de Covid-19, qu'est-ce que Moïse a apporté au peuple congolais? Donc, ce sont des méchants. Les peuples congolais doivent savoir comment distinguer ces gens. Merci. Mbote Ndeko Eliezer na bengi parti à Boston, États-Unis. Kombo na ngai ezali Pacifique Milambo.
concernant les politiciens sur les acquis, Yemoko Tshisekedi au monde Mbakei, mais à Tiki ça n'a pas Félix, on sait que Félix a la volonté là, a la volonté vraiment ya ko sungamboke qui est liboso, na ba député za Yomoko de Koliezer number 1. Donc c'est un peu ça, na ba pasteur, faut que tu passer Marcelo na pasteur nangai, mais qui za muke pasteur Baraka Modeste. Na monga fula na Dimez. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Ndeko Nangai. Toujours Ndeko Mususu. Bonjour, honorable Eliezer. Bonjour. Est-ce qu'il y a solo vraiment moi ça André Kimbuta lali na prison to azepa nae? Ah, ngandi matin André Kimbuta intouchable vraiment. S'il vous plaît. Oui. Général là na prison. Ngana on dit matin maintenant c'est la confirmation na yo. Merci vraiment. On dit matin ni alala qui place ngape na lala. Kuna siko to sokolaka 4h du matin na sabanzete libanda nde to sokolaka. Na habite soki bango bana bati bataka bango wapi to zande ko mususu. Bonjour pour Ndeko Eliezer. Bonjour. Isa ingénieur Mathieu. Oui. Na bengo partir à Qatar. Ndeko Eliezer. Merci beaucoup nom solo sala. J'espère qu'il n'a lundi Marmino sur les autres Namboka Wiso. Bon, en bref, on a respecté minute nanga politicien à Malamu na Congo na minute oyo. C'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pour des réalisations automonies à Mwebele et autres qui ne peuvent changer Namboka la Wiso. Les intouchables n'existent plus. Tout va bien. Merci beaucoup Papa Nanga Ponaye et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toujours Ndeko Mususu. Liese bonjour. Bonjour. Je vais répondre à mon tournant nayo tuna kibisona nazali vrai politicien. Définition na politique ezana no ça signifie lokuta. C'est que moto azali vrai politicien, azali vrai moto ya lokuta. OK. Bango tango bayaka liboso na biso ba peuple bayaka ne ko posa biso ko pesa biso ba projet to ko sala boye si mabasala kayango te. Et là baza lokola ba mikolo mpe ya minyinyi ba mikolo moko moto amoni musunya munene na sanya lobi botigiranga ngani na za mokolo. Yango ba politicien nyonso wana bazali na posa ya mbongo mais baza na posa na biso peuple te c'est que vrai politicien na Congo azate. Merci mokolo malamu. Merci beaucoup. Donc politique d'abord ils ont le non papa. C'est une définition erronée. La politique c'est l'organisation de la société. Tous en comme sous. Bonjour Ndeko Eliezer. Ozo kataboy bisone. Oui. On a Londres, Manakolo Lupango. S'il vous plaît. Bonjour Ndeko Eliezer. Dona on a Londres, Manakolo Lupango. Oui. Boni biak. On le voit que ça rend dingue. Pour un politicien, dingue lobby. Vrai politicien a mis dans Félix Tshisekedi. Parce qu'un politicien pas comme les autres, ou à Zolo Bande, à Zosala, diplomatie, ils ont très bien qui toquent donc à côté Banzo Inakati. Du côté député ou bien commissaire du peuple, tout ça, Jean-Marc Kaboun, Élisée Ntambo, des vrais députés, Baïbi le peuple Zolo, faux député, dans Kessel Vanga, Daniel Nsafo, Molière, Jean-Jacques Mamba. Donc c'est ça, c'est moi je peux dire, puisque quand on les appelait commissaires du peuple, ils ont quand même un honneur. Bah, député, bon, les Arabes, moi, le côté de député, bon, et pendant que les députés, ok, merci, bye. Ok, côté Mususu, et à côté de Bande Mususu. Commissaire du peuple, on a vraiment. Makamba bien que papa na ucholo baana, bien que cette semaine, je pense que Bakobenga Bisu, ça ne dépend pas de nous aussi de déposer plainte. Je pense que Bakobenga Bisu, qu'on a tous un de Mususu. Bonjour papa. Bonjour. Mikoleleki. Nalinga olobaki que obenga umba DG ya poste. Oui. Po o solo la nae mais jusque là au pesi biso suite te. Nazwaki. Yango na invité azomema batu wapi alingi batu ba kufa o to batu ba stela nini vraiment. Bible dit tu mangeras par la sueur de ton front. Yesu va foutre à batu te auto comme sont déjà na 10e mois il y a un paiement. Sikoyo fallait alukela batu solution.
bato baleki bamarché basali nyonso bato bakosala na bagrève mais solution eza kaka te siko au juste eza nini vraiment toza na bana fo basala baexeta toza na bandako ya kofuta toliaka mikolo nyonso siko nayebi te ekoki kozela nini mpona nini mote ya mabe ya niveau ya modèle wana vraiment papa en tout cas nzambe apambolo na mosala osalaka mikolo nyonso tobondelaka mpona yo ozala bien nzambe akonya obatela yo. Merci beaucoup maman mpona makambo ya Nabino, j'ai appelé le DG Womba, je ne l'ai pas eu, ça c'est clair. Nazu était en tout cas. Ce qui possibilité d'aller vous organiser, bon moningai, il y a une audience si on a ministre naïe, il y a Petentik, Augustin Kibasa, Tokende, Tosololana, et ceux qui une solution peut-être trouvée. Ceux qui vous organisez, vous m'appelez, vous venez à mon bureau, je vais demander l'audience Tokende comme on a eu, on doit trouver solution. S'il vous plaît, bonjour et bon dimanche Ndeko Eliezer. Bonjour. Nazali Ndeko Jordan, navandi en Allemagne. Nazo tika message à propos de passeport congolais. Oui. Tolingi toyeba jusqu'à quand va relancer yango parce que biso batovandi en étranger, on a des problèmes sérieux pour notre passeport. Ce qui moyen zali vraiment pas fixer biso parce que n'a pas autorité à bamboka oyo bazo senga biso to s'il vous plaît. Oui. Ba passeport auto yebi ko présenter té ils ont bien ça pays sérieux té. Merci. Merci beaucoup, je vais m'impliquer na vérifier na ba dossier ngwa passeport ce qui est commis wapi. Tozo ndeko msusu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour maman. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Malunga navandi na Cape Town. Oui maman. Ponanga politicien, meilleur politicien ya mboka na biso eza Félix Tshisekedi po ayebi kotosa mibeko pe ko faire respecter loi. Azana en na ba politicien mosusu te pe azozwa soin la population na souci na bango. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Tozo ndeko msusu. Bonjour Ndeko Eliezer, je vais rester anonyme, j'aime ce que tu fais. C'est pour cela, na lingi na sekisa ata Ndeko moko. Ojiko tinde langa ba coordonnées na yo naza na France. Problème ezate papa, na kotinde la yo ba coordonnées ya collaborateur nangai. Ya collaborateur nanga nde toko na bandi eloko na kosala yango wana pona okoka kotinda na kombo na ye. Merci beaucoup parce que nga moko na kendaka vraiment na ba agence te tozo ndeko msusu. Bonjour Ndeko Eliezer honorable. Bonjour. Ngai papa Hussein Mukamba Kankolongo na Québec. Oui papa. Réponse ya politicien malamu pona nga na moni zali Félix puisque a tie état de droit. Oui. Puisque ce qui est état de droit ezali makambo nyonso ezala bien. Donc pour nous il a état de droit on est vraiment un des politiciens malamu. Merci. D'accord. Merci beaucoup Ndeko nangai mais prochainement au kitisa moi volume tozo ndeko msusu. Bonjour honorable député national Ndeko Eliezer Tambwe. Bonjour. Par rapport à la question qui est le vrai politicien na République démocratique du Congo. Oui. Pour Nangai, réponse Nangai ezali honorable sénateur Guy Luando, oyo président de la fondation Widal. C'est lui le seul vrai politicien na République démocratique du Congo et un homme d'État. Tous les restes leaders, même à l'échelle présidentielle, législatif, national, tout comme provincial, ce sont des opérateurs politiques et non des hommes d'État qui travaillent pour leur propre intérêt. Merci. Merci beaucoup pour Ndeko Eza, honorable sénateur Guy Luando. Merci beaucoup, mon frère. Toujours Ndeko Msusu. Oui, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Zangai Junior Bilonda na limité. Donc pour Nangai, un vrai politicien na Congo awa azati
azate po anini Félix ototielaki motema pe akoti boya bandolo baloba mingi akoti eloko ata moko asali te eza lokola ka bapaster so moto amone na mpiaka akoti na politique po azwa mwa mbongo ka ndenge bapolitique bapaster pe basa eza bacommerce ndenge baasala kombia baposition te okakaki bazoyiba bambongo poti ya malunga azate na Congo awa eza ka bambongo ya bango. Merci beaucoup ndeko na ngai politicien malonga azate tozwa ndeko mususu parce que bonjour ezali moko ya mapinga makasi na Maroc juste na ningaki koloba politicien ya malamu azali kaka oyo asalaka volonté ya peuple oyo azali kosala oyo peuple alingi bon bote mingi na bandeko nyonso. Merci beaucoup mapinga makasi na Maroc tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer, ndeko bienvenue na zone Israël na Tel Aviv. Oui. Vrai politicien président Félix. Bango nyonso vrai politicien président Félix. Tout va travailler na Kabila babemba na bakatumbiana, bazali pour les intérêts privés. Mais président Félix a un pouvoir pour la première fois na Congo bana batango fini. Alléger tâche ya ba parents. Minava les Romains cher na Kinshasa, ba parents na ko juste. Donc, le président Félix est un vrai politicien. A changé cette fois-ci pour la population. Bon, on minerai, bon, il y a des taxes au Congo. Et là, quand même, l'enseignant va aller en bas, on va foutre, on va attendre. Donc, tout ce pays de l'eau qu'on a en place. Le collège Bobo, tout va indiquer comment on fait. Donc, ils ont une bonne chose. Donc, vrai politicien, ils ont le président Félix. Oui, s'il vous plaît, oui. Tout on a changé pour la banane. Merci beaucoup ndeko nangai pour lui les vrais politiciens Zafati Beton tozwa ndeko mususu. Ouais, bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Santé ndeni, calme ezali. Calme ezali. Ouais, c'est tout ça bien. Mais pour nangai na moni vrais politiciens zaka Martin Fayulu. Point barre. Mususu ati Martin Fayulu nde makambo. Comprendre? OK. Yeah. Merci pour naye Xavier nanga mafa tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour mon frère. Merci beaucoup la news sur ça. Bon, on a répondu très rapidement à développer ça tous les trois d'un coup parce que nous sommes qui tenté. Oui, il y a le bosso, oui, il y a le marché, il y a le bilango kutute parce que c'est le même bateau. Au Balanda Kambemba, Balanda Kafachi, Balanda Kafayulu, parce que Congo la zana musala te, l'obisu ba pesi musala. Je ne crois pas que bakubandolanda batundi bana lisusu. Oui, ami balé, oui, taliba pasteur. Les na Congo vrai pasteur, oui, peut-être Bazana Bango, mais peut-être 5%. Tous les restes, Bazaba faux pasteur. Pourquoi? Parce que Bazawana Kapuna intérêt na Bango. Les leçons de commune 6, Makamba Bachek, et comme Belé, divorce. Tout parce que Ndekuna Kofi, Banane Bakomi Bandoki, ou les pasteurs à Bingana Milibuana, a préféré Baboka Bango Libanda. Tala, Ozo Sala, Bolingo Zopesa. Banamiki ozokendo fana na bango na mabele ozosola na bango boyende yeso azalaka. Alors les vrais pasteurs lelo na mboka wana izayo yonga na lobaka lelo nga soki mokonza mboka wana na kokanga ba église tout ya Congo ba partout mais pendant 2 ans et on verra cas par cas okomona tukozonga na ndika kokanisa ke totonga mboka na biso oya misato makambo etali en politique. Oui, oya solo pe bazali mais peut-être 10%. Les restes bazawana kapuna mabumu na bango intérêt na bango yango ndo mona kamuta komi ministre na to. S'il vous plaît. Ba comité jaramba immeuble. Bazawana pour la population te. Alors les vrais hommes politiques aux anambongo te, aux apemena population na yo, izayo, izaki fanatisme te. Peut-être ba tout ba kuluba kiza fanatisme, iza fanatisme te. Izaki kamba solo. Nzamba pambola yo, abatela yo. Merci. Merci beaucoup. Tozwande komsu. Mbote ndiko Eliezer. Mbote. Izanga Antoine awa ni États-Unis. Oui. Pour un sondage, il y a politicien ou Aza Aleki. Chez moi, je trouve exactement le cas à Los Angeles. Ok. Namona ka politicien mon côté ya ukani na Thomas Luaka. Aza irréprochable. Ok, merci. Bye. Bye. Merci beaucoup pour naïe exactement Luaka. Tozwande komsu. Honorable Eliezer, bonjour. Bonjour.
pour un sujet à l'élo, je crois que le meilleur politicien le meilleur et puis le réel politicien est président Félix. Le reste, autozana bango, bazaba businessmen, bazaba tout baza trempé soit na makila, soit na ba mombongo ya ba minéré. Et le jour où, s'il vous plaît, oui. Si c'est pour ça, Moussala Nango, je crois que Bangounion va se retrouver dans la prison. Voilà mon opinion. Bertin. Merci. Na ligne nazwa 2 ou 3 personnes to sukis. To zandeko. Bonjour Ndeko Eliezer Monakolo Lopango. Bonjour. Concernant moto yaza populaire ou bien yaza nabatebele eza Félix Tshisekedi le président de la République yebani parce que parti na moto kwanga nango ezate botala même bake ya poto ya Afrique moto data moko te ba ya makai azate atikala kozala te à part Tshisekedi ba pasteur ya solo donc tokoyeba bango na bizaleli moyena tanga kombo ezate ba politicien ya solo yo oza moto ya liboso na motema malamu parce que loko nyonso osenga bolingo ba misusu bazoya koyiba copier et puis au moins pe ba bengi bato na bango bakende ko marché. Merci beaucoup. Tozwa Ndeko Mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Moi c'est Jires Mambenga à partir de Cape Town en Afrique du Sud. Oui, d'après moi, un vrai politicien, c'est celui qui prêche par l'exemple. Pour moi, un vrai politicien, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Et toi aussi, Eliezer Ntambwe, tu es aussi un vrai politicien parce que tu prêches aussi par l'exemple. On voit des œuvres, on voit tout ce que tu fais. Il y a aussi notre président, Antoine Félix Tshisekedi, c'est lui aussi qui est venu avec des idées. Lui aussi prêche aussi par des exemples. Pour moi, vous êtes à 3. Il y a Moïse Katumbi Chapwe, il y a Antoine Ndeko Eliezer, il y a Félix Tshisekedi, notre président. Merci, bonne journée, bye. Bye, merci. Tozwa Ndeko Oyo. Mbote Ndeko Eliezer Tambwe. Mbote. Masolo ya député. Danger. Motuna na yo. Otunaki. Eyano eza boye. Na ngonga oyo tokoki kopesa kombo ya politique. S'il vous plaît. Alamu te. Po mboka eza na blocage. Peuple aza na pasi. Nakanisi fozela po ozwa eyano ya malamu soki mboka edekole. Ba oyo nyonso bakopesa yo bako avancer bakombo ya bapoliticien bazali kaka bafanatike. Et puis baza aveugle bazomona sika te po mboka eza na blocage spirituel. Blocage ya molimo il faut ekangwama mpona baaction na yo ya pesa moninga sourire eza baaction malamu kende liboso kasi osuka kaka na kisasa te po kongo eza monene baye bosono baza na kongo mobimba mpona nga po okoka banome yo kaka ministre ya affaires sociales nde okoka kosala makambo oza nango na posa na tondi yo botondi. Merci beaucoup. On termine. Ma question est là. Toi aussi ça. Good morning, Ndeko Eliezer. Good morning. Ezali ngai Mamu Misenga. Mwadi à partir de Brazzaville. Danger. Politicien ya solo azali Frank Diongo. Frank Diongo Shamba. Message nanga ekoma esika fati azali abosa na ete na kati na misala. Apesi yo goodbye. Goodbye. Ya lobby ezali nanga Frank Diongo Shamba. Bisika makesela vivaka. Tozwa Ndeko Mususu. Eliezer
Mwana Kolo Lopango, bonjour. Bonjour. Ba politicien malamu ya liboso eza Félix Tshisekedi. Politicien ya solo. Yami Balé eza yo ndeko Elizer. Politicien ya solo. Yami Sato eza ngai Dalton Kasamba. Politicien ya solo. Yamine eza Jean-Marc Kabondo, politicien solo, na Augustin Kabuya, politicien solo, oyo ba ibakate, oyo ba bundela ka peuple congolais, oyo ba sale la ka ba congolais. Misusu oyo tokomi komona ba komi koya na politique on dirait poubelle, biyemba yemba ba député ya mafinga, ba député ya Lukuta, ba député koina moto pamba pamba, on dirait soki likambo nini te makamnyo suke zangi bolungeza. Merci beaucoup ndeko nanga ndeko alobi soki na mitanja wate nana otanganga tozwa ndeko. Bonjour honorable. Bonjour. Thomas Tando na Canada. Vrai politicien za Kombote. Vrai politicien za le peuple d'abord. Pesa moninga sourire. Awa basaka ba programme eza orienté vers bato. Soki bato bavandi ba monike programme wana eza te ba marché. Mutu na pe conscience ne salebi na laka ki bango na salite a démissionné mais pas na biso peuple te et l'oroté ate bon marché talibango kutute c'est-à-dire ba bi politique te papa vrai politicien za komboté vrai politicien et a programme ou est orienté vers mutu c'est ça le vrai politicien donc ngai elo na ko loba awa tozaka oka bakangi canadien bo bakanadien ba olongwa ti ba ke ba botoli mutu na bango bazongi na ne politique na politique. Merci beaucoup. Je pense que nous terminons par ces deux messages. Oui, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Kalofis Kalostar. Pour la question Tony nazomona pona ngai franchement vrai politicien azate na Congo. Pour ceux qui vrai politicien bazalaka mbela lelo Congo elingi ezala neti poubelle ndenge ezana te ça fait 60 ans totikala biso moko Congo yango wana eza nango kaka poubelle motutu azoya kosala oyo nyonso alingi vrai politicien balinga bazala mwa bie ezala kaka Lumumba na Etienne Tshisekedi le reste nyonso eza poubelle. Merci beaucoup Ndeko Nanga. Je pense que nous terminerons par cet audio. Bonjour, moi Nakolo Lopango. Bonjour, maman Mimi à partir des États-Unis. Oui, maman Mimi. L'exercice au PCB Topo na vraiment politicien malamu. En tout cas, azate. Na ebité yo to contacta le sous-souté parce que yo le ka ba niveau. Donc yo na to contacta te bola mo leke belé. To koki ko hésiter moi mukie na papa Luzolo Bambi. OK. Yende na koki mais en vrai dire baza ya koluka. Bonjour Ndeko Eliezer, moi na Kolo Lopango. Merci. Merci beaucoup maman. Na bandi on Bonjour Ndeko Eliezer, ezangai ndeko na yo Jérôme Atanyanda na bengi depuis Paris. Pour na ninga kina lo bakanga bo pour ngai politicien bien nanu na moni été. Pour la vraie politicien, il faut travailler pendant mandat mobimba yomoko sans dérangement, on a trop monde à travailler bien ou pas. Donc pour ensemble on a travaillé pendant mandat mobimba yemo côté. Et au moins travailler pendant politicien bien zanani tonani azate. Donc mutazo ka chance de travailler bien yemoko Kabila mais à travailler bien té. C'est un faux politicien. Donc le reste non tout le monde est bien té. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko Eliezer, comme on a dit dans l'Afrique ici, on a une opinion en tant que vrai politicien, pour politicien malamu. Basé belé, il y a mon côté, mais premièrement, selon mon opinion, c'est le président Félix Tshisekedi parce que dans mon qui, il y a beaucoup de choses. Alors sa volonté, il y a mon nez que les gabato, il y a mingi balé qui n'attend pas ça, il y a vraiment l'action vraiment j'encourage. Ils ont l'accès à bolingo yamboka, il y a un vrai policier pour n'engager. Merci beaucoup. Voilà, on termine. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Oza Billy Kaloubi dans Zambie. S'il vous plaît, oui, allez-y. Ngai namoni vrai politicien
S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui nous dérange là, oui. Namoni ezakaka Fachi Eto. Eza Félix Tshisekedi wa Mulumba. Parce que Toboni Félix Tshisekedi banda akomaki na pouvoir, tomoni makambo na Congo e bandi ko changer, tomoni ke politique na eza bien. Yango wana nga namoni ke Félix Tshisekedi wa Mulumba de un vrai politicien na Congo, na République démocratique du Congo. Merci, ça c'est Billy Kaloubi na Zambie. Merci. Merci beaucoup. Tosuki Sinabino bande konanga ya Zambie. Tosuki Sinabino bande konangai. Otoko profiter topesa na Dr Inombote na bande kotu o bazakuna. Dr Kongolo Papa Somwe topesi bino mbote bisika bozwami. Bande konanga na lingi bo comprendre ba message etika lebele bo comprendre le pourquoi ya makambo tozo sala tozo ta la conscience ya batu. Ne faut pas qu'on mutu par fanatisme. Ne faut pas aussi qu'on obake mboka e décoller ceux qui sont censés faire décoller le pays. Ils akaba politiciens wana. Dès lors que batu bazo yi batu bazo zabilo kona bango bazo gaspiller batu bazana ba compromission boke ko décoller te. On ne va pas attendre le décollage spirituel. Il y a aussi la volonté, il y a l'aspect. C'est pas pour rien. Tokena Batubaza, les plus populaires, Batuaba Foul, Talisibino. Après, Tokepa ba pasteur, les lots comme il politiciens en général, les noms qui ont été cités. Eliezer Tambo, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Honoré Ngwanda, Emmanuel Ilunga, Lumumba, Kengo, Wadondo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Guy Loando, sénateur, Martin Fayoulou, Thomas Louaka, Franck Diongo, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound, de Bakombo Batangi. Quel est l'objectif, Bande Konanga? Nyonso tu wana tokolo bango pona kolobate. Ba o bazo tangate. Base à conscience. Même bao batangi batala comment il se comporte. Parce que des fois, moutouako tanga mais c'est tambour parce qu'il y a les émissions naïe. J'aimerais que les Congolais comprennent une chose. C'est que comme bozo tanga, oko tanga ta ceux qui batu misu sur basate. Les noms que tu es capable de défendre parce que ozo monayang. Ça c'est d'un côté. Il y a bao bazo tanga ba kombo, c'est qui nous cote. Bizos ko batu bazo côté. Total, est-ce que nous sommes sincères avec nous-mêmes? La politique, bande konanga, j'insiste, ce n'est pas une poubelle. Tango yoki ne kwa lobi wana politique eza are ya kokosa te. Qu'organiser société. Ce qu'on biso to pesa image ya kokosa pona nini. Ok, na campagne avec un discours démagogique, ok, okosi bat. Et bimisi politique lokola lokuta. Bande konanga, je ne me poumonne pas pour rien. Boko yeba quel sacrifice nazo salate. Nazaka na journée moko muku sebo. Il faut faire les émissions. Il faut recevoir les personnes vulnérables. Dengo komona. Donc aweza ba koti, ba bimi, ba koti, o ya un problème, o ya boye, o ba mususu makama makolo, o donc nyonso tu wana, il faut tala mususu alobi az aveugle, o ko répondre ndenge mususu ba tutu wana, il faut répondre. Ok, ndotala ba orphelin. Otali ba o balali ndenge nini, ba o balamukaki ndenge nini, ba o bazana besoin nini. Et ensuite, au moni biso ba tout tangate, c'est tout ba villageois de notre état. Bien que ndeko moko alobi ezayangote. Ok, ndeko tanga na classe aki mukolo biso to tanga. Salaka biso to yebaka. Makamute to tanga na biso te. Nous apprenons maintenant. Nyonso tout wana eza pambate. Mais ça me fait quand même mal. Tangu tozo sala makambo eza pona bongo na bino, cerveau, misu na bino fongwa bomon en face votre situation. Mais biso peut améliorer. On ne doit pas citer quelqu'un par fanatisme. C'est quelqu'un que tu es capable de défendre au petit argument même ceux qui a zaté. Nazo défendre muto pas parce que azamuto a école nanga, pas parce que azamuto, pas pona koseka, nazo défendre pona boye. Yope mutu ozotala. Que na politique te pour que bisoto
voix maka, tozo mbongo, toza zombaka bandaku, ainsi de suite. Population, le peuple qui nous a envoyé. Oh, j'aimais les termes que le monsieur a utilisés. Commissaire du peuple. Oh, c'était meilleur, c'était merveilleux. Si ça ne dépendait que de moi, c'est ça. Commissaire du peuple. Et le quoi n'est bien. C'est le peuple qui nous a envoyés. Total, si le peuple n'a pas vivre l'insécurité paye. Un paiement est paye. Tozana ba doléance chaque jour. Chaque jour. Talaba ravin, na lobeli bino. Quand nous sommes descendus dans la loi, bazolo banabiso, batubayaka pique-nique. Député azana makoti akosala. Si j'avais le moyen, je pouvais moi-même commencer les travaux là-bas. Mais nous dépendons des autres. Et ça quand même compliqué, et ça problème. Tokena du mes, tokiti talane. On a déjà mis quelques moyens qu'on ajoute, sinon ceux qui m'ont les bêtis, nous se coukende. La loi n'a banda ku combien c'est qui? Ok, na top. Bato bazo qui paye l'issue batute. Bato wana bazo batono, batia bangomo ko basala le kola tiyo moko boy. Il y a quand même un effort que les gens là ont fourni. Tous la terre pour que route matadi. Ceux qui katani ndeto yako intervenir parce que biso nem tutole kakawan. Ndenge esalema kana zape. C'est pas normal. Olongo okena kindele, la même chose. Bande konangai. Avec tout ça, biso tozaba politicien. Ezala ba oyo bazana gouvernement. Botika makambu ya koyo kelaka batulikunya parce que moni toye to plaider lokola yo zaki concurrence dans la élection er moko zwa kité muteme zo sala mabe tu ne peux pas aider cette population là. Eza normalité. Eza normalité. Parce que c'est ce qui bloque. Botala la plupart des ministres oh tozay qui na bango ba candidat na kisasa. Ba action nyonso bazorienter kana ba circonscription na bango. Les autres on s'en fout. C'est pas bon. Qui est le vrai politicien? C'est Lombino. Voilà. Bande konangana suki si wana pona lelo. Pona makambwa bia que j'insiste cette semaine bako benga biso. Mais kobo sanate pesa moninga sourire. Ndeko nanga sekisa ndeko na yo. Tika kozali goyiste yo kaka ndo binaka osekaka yo kaka bien. Elengi ya kozala na mokili, faut kozala na bato. Sekisa moninga na yo. Ata soki yo yena nzela monsieur Tambwete. Je dois vous dire merci pour na ba onyo so bazala mutema malamu. Bao basunga kabande kona bango, bao ba yebaka ke ndenge nazo yo kaboy. Soki o ngana zo sala ndeko nanga pa koyo ka bien. Et l'acte, ya malam, c'est l'acte qui vient de votre cœur. Plus 243 998 311 332. Merci Nabao, tout Bakolanda Biso à travers le monde. Merci Nabino Nyon surtout. Cette semaine, pour un dossier à Biak, je suis sûr que le parquet Bako Benga Biso, Tokende, fait sa déclaration à Biso, comme ça il continue. Bandegonanga, on va récupérer notre argent. Et avec intérêt, je l'ai dit. Merci. Botika la branché. Bandeko ya poste. Na lobi na bino. Boss organisé boye bo moninga. Comme votre DG ça ne va pas. On va voir le ministre. Il y a peut-être un tic. Tout le monde a été solo la nae. Et cause la malam. Bandeko même ligne. Lobi ba poudre. Ba bangi parce que ba yoti que ceux qui n'engenine. Ouais. Bakoya koya tard. Mais ça sera plus tard. Avant na suki sa bandeko nanga. Na lignina pesa bino ka moi devoir mususu. Na kozwa lisusu message lobi lundi na tongo. Soki ozana olingi eleka. Tinda message entre 6h juste na 7h juste. Wane zana chance. Parce que to kozwa ebelete to kozwa mamuke. Polémique eleki. Batu bat leki komi kumisa. Sondage ya lobi ezaboui. De tous les premiers ministres, Oba Jeremboka Oyo, qui est le meilleur. Nalobiboui. Naba premier ministre Nyonso Bakambamboka Oyo, en tant que premier ministre, Ba Oyo Boyebi. Nani premier ministre modèle, Oyake Olignolo Banabatu, Okolobake premier ministre Boy. Tokoya kopé sa sondage de tous les gouverneurs qui ont existé na Congo. Mais lobby est un sondage sur le premier ministre, Baonio Sobalek, en commençant par celui qui est là, Sylvestre Ilunga, bien que son mandat continue.
tozwi oyo bautaki koleka batibala badibanga muzito matata gizenga tous ces premiers ministres là selon Bino premier ministre oyo koti kolobake oyo soki asalaka ata plus longtemps ezanani plus 243 998 311 332 na heure wana topesaka bo evitaka kobenga biso. Ne nous appelez pas entre 6h jusqu'à 8h30 bobenga kabiso na ngonga wana te parce que vous dérangez en même temps makamango tokosala botika la brancher lobby réponse nabil merci.